Biso bibon sono tozane likia po kozale bon sono ezali komitika te na maboko ya leta ezali komitika te na maboko ya baboti kasi esenge na biso bibon sono toyeba na kosesimonte na bakokoso oyo ezingeli bomoto ba biso lokola kokoso ya makolo kokoso ya loboko toyeba bongo kokoso ya misu nde esengeli na biso bibon sono toyeba kosala bongo mutu pamba te mutu ezali ebandeli ya maele ebandeli ya boyebi ebandeli ya bonsomi ya moto na kati ya mokili mbote na balandi banso ya Vom Television na bisika biye binso bozwami toyebi ete bozali penze ebele na tina ya bolandi manaka na bino ya émission handicapé tokolika ete elekima mibu ebele tobande komona na te kasi musala tolobaki deja poso olika ete musala ese ezongaki pamba te musala ese ezongaki kolandela poso oyo tikoleka tolobelaki bino mai oyo antina kasi lelo moye tokoba yango lisusu eza te me tolaki bino ete toyakaki bino ete kobenga baacquis des droits oyo tokosola na bango sur basujet wana phénomène kindoki mpe bongo sur science nde ekumbeli bato na malformation ebele mpe bongo mayaya mingi ebele kasi tozokoba kaka na science nde tolobaki ete poso oyo tokozala biso moko te tokozala na mobiangami na biso oyo tokolobela sur malformation to mpe bongo bakokoso ngeta kasi toko toza biso moko na plateau te tokolobela yango elongo na mobiangami na biso na kombo ya tata ndingisi nde tokopesa bango nanu mbote ndeko ndingisi mbote ndeko mopanzi sango mbote mpe na bandeko banso bazwi libaku na ngongo ya kolanda biso matondo mingi ndeko ndingisi tokolika ete lolenge totaliseli bino mpenza soki ebalani te na lolenge oyo bino bozali kokanisela soki tozangisi kobakisa kombo elandi bino bokoki kobakisa baye oyo bazali kolanda bino bayeba bino mpenza malamu matondo na mobimba na yango ngangabuka dingisi ndombele kimpa vita bokasi ya kimia manto mbala baoba nguya nkosi wana na mobimba na biso matondo mingi nguya nkosi ingeta tata ndombele ingeta tolika ete boyoki mai tokosola mokolo malelo ingeta tolandi bino tolobela siba malformation ena yango ezobota mutuna moye esengeli na bayi bazali kolanda biso yambo biso tokoka bokolimbola yango mpenza na bokebi nango nyonso tope bona bolai na yango nde tokopesa maloba epa na bino bomekana kolimbola biso soki malformation ezali nini mpo mingi ya bato bazoka mo malformation na linga français kaka bona lingala ekoki kozala nini mpo baye bazali kolanda biso bazala na bososoli bayeba ete ezolobela sur nini matondo malformation soki tolobi tomeka kopanza yango na mozindo ndenge bobandaki liboso eza na ba malformation mosusu ya makolo ya maboko donc moto aza na kokoso ndenge nga naza bwendakisa makolo mibale etambulaka na lolengo esengeli me bandeko mosusu bana bakokoso ya likolo ya gauche eza na mwa bwate liboko ya gauche to mpe bongo ya droite eza na mwa kokoso lisu nde na mozindo na yango nyonso yango babengaka malformation ngeta matondo malformation seri na lingala tokoki koloba ete malformation ezali bakokoso ingeta oyo ezopermettre te nzoto ezala lolenge oyo esengelaka ezala ingeta matondo mingi malformation banso tokolika ete bososoli mpenza ezali te malformation na bankota na biso ezali bakokoso oyo ezali kopermettre te nzoto ekoka bongo kozala na lolenge oyo esengeli etambola na lolenge ya malamu matondo mingi tata ndingisi tokolika ete tobengi bino na émission handicapé bato bazali komituna me tata ndingisi aza handicapé te nde bomilimboli tata ndombele lolenge bakombo nyonso bomitietieti likolo wana balobiki bozali personne vivant avec handicap te mais tobengi bino na émission handicapé seki eza na mayatine oyo esengeli na bino boka bokolimbola na babiangami na biso bazali kolanda biso na biteni bya ndako nini nakoloba nini tokopesa bino maloba même ebalana na mutuna oyo tokotuna est ce que malformation mpe na bokoko mpe ezali mpe traitable to mpe batraitaka yango mpo na maloba topesi bino na makommentaire tomeki kosala bomeka kobalisa yango siko bolimbolela na bandeko soki malformation na bokoko mpenza batraitaka yango matondo na roliki ya biso toza na kokoso wana te ntango mosusu ndenge tozolobela ya malformation kasi toza nde parmi baoyo balukaka basolution ya bandeko baza na bakokoso ingeta lokola toza bayo balukaka solution seke toza na kote ya bapaya tolobela ngo bongo to na monoko ya bapaya toza docteur ingeta docteur africaine ngeta soki toye to mpe bongo toleki na émission na ntina bongo ya kosunga yambo to traité esengaka toluka ndete bakokoso yango yela bato mpo bamalformation ngo mingi toyebi kaka babotamaka na yango nzambe moto alingaka balokelaka yango donc baloki yo nde esali tokóma na defo ya likolo ya lisu mpe bongo ya liboko nzoka nde na domaine oyo biso toza nango toza mpe na capacité
ya ko conseiller bandeko bazolanda biso po to wana ya ba malformation et ya ebelete na mabeli na biso to pe bongo na mboka na biso donc tina nde toleki ni mission yango matondo mingi toliki te bandeko balandi ndeko ndingisi ndombele azolimbola penza na lolenge wesengele te tina bango baleki na émission handicapé eza po ete bapesa penza pole po ete soki ekokoba lisusu ba malformation wana bango bayende baluka lolenge kani bakotia limite pamba te maso na bukoko na biso balobi batretaka yango nde na yango na tina wana batretaka yango po toki esika na bosimbi yango te batretaka yango na bukoko to tretaka yango donc na bukoko na biso médecine africaine et tretaka ba malformation na balolenge nini to méthode nini obino bosalelaka obotetela ba malformation na bukoko po to liki ete mingi ya bato po balobi mingi to benga bino malamu na bo bengi nganga buka nganga buka za likolo ya docteur soit déjà docteur moderne wana ingeta nganga buka za likolo ya bozozo maya musuni na maya molimo bozo sangisa yango na esika moko po bango kuna bazaka limité maladi moko bote eza maladi moko ya bayindo maladi moko ya bokoko mais biso maladi nyonso sauf eloko te to traitaka yango po to pesa ndagisa mutu abela hemorrhoïde musomba mutsopo wana ebimaka ebimi na Nice mais soki na hôpital risque eza il faut bakatango soki bakati mutsopo wana okomi déjà ndambo mais na biso na bokoko to ko traiter to pesa ki sezongi ezongeli fonctionnement nango normal na kati nzoto mutu azu kimia matono mingi tata ndingisi tokozwa bino bisuma maloba po tozongisa bino na maloba bolobaki ingeta eteni ke malformation mingi to mona balobaki za kindoki wana bokosunga biso bomeka olimbola po eza mai oto lobelaki poso likaki toliki te tant to bande kusala introduction mai na biso tozali koloba tolobaki pe yango na kati c'est to meka penza kumeka ozonga na bino mais biso na bino tozana esika oyo avantage nini ezali entre médecine traditionnelle na médecine moderne avantage nini po na retraité na baka ou tel ba malformation ngeta ta plutôt ça na ou tel ba domaine ou tel ba malformation ngeta pour mingi c'est ni bo pesa pole po koko so ezali nini au mona moboti aboti mona ba koko so elatie po emema eti na isika au mona botami na lolenge ya malformation to pe défaut moko songolo za na ngona nzoto mingi ya bana ba tomber pe na baka wana mais na phénomène entre kolobela ngo sima po bokusunga biso to sana ki émission to zalika biso moko na plateau c'est ça ibande ko tete obenga pe bay oyo ba ko limbola biso pe ba pesa pole avantage matondo avantage eza yambo mutu abeli malaria to pe bongo typhoïde akien hôpital soi-disant moderne to lo bara soi-disant po eza modernité eza modernisé te to lango bongo ingeta tango akien hôpital ba traiter ye ba pese ba kisi mais comme na niveau moté ba komi ordonnance fo bando zo ba kisi bando pesa batonga ne bazo pesa batonga bongo tonga o ndenge balobaka boye biango na bandeko bazolanda nga tonga na sima to na fesse o etutaki mokuwa mutu abotama normal azokola pe normal dès que tuti mokuwa epesi kokoso na likolo kokoso wana mutu abotama kibema komi na deforme pena kotambola tengu kasi komi na kokoso oyo akanaki te akanisa ngo te baloki ye pe te mais ye na nzela ya hôpital ingeta donc des avantages déjà na elle wana ya médecine moderne eza déjà wana mais na biso na médecine africaine soko ye totogiseli yo banzete en plus banzete to makaso to totogisela yo eza naturel o nzoto na yo pesa naturel donc ata o meli yango na ba forme nyonso meleli e opesa kokoso te otiko na défaut te mais neteni ya médecine moderne e otika défaut donc na ngamu na biso avantage eza yango wana na ngamu na bango désavantage po ebele ya bandeko bakomi na ba défaut soki tolobi problème ya méningite méningite wana ezo ekomisi to ya ba défaut ebele eza na méningite wana ya bokono wana nini esalaka bongo na biso na bokoko soko ye lokola na ngamu na biso tosalaka mingi oyo eza naturel soko ye tokopesa bakisi ndakisa nzete makasa ndenge tolobaki misisa mwana meli ezongisi contrôle ya cerveau na ye lolenge otata mokeli to nzambe asalela yango mais soko oke na ele wana mwana beli méningite lokola bazalaka na bayebi place oyo bakosimbela te mpo moto azwa kimia na oyo akuta na kokoso wana baopesa kisi bipesela eza lokola telefone na yo ebloke to ekangami olingo ofina bifinafina mpo efongwama to mpe bongo ezongela fonctionnement nango normal lokola ofina bifinafina oyebi te bouton précis oyo kofina mpo ezongisa ndenge mpe badocteur modernisé wana soi-disant ndenge basalelaka médecine moderne soi-disant lokola aye kokutana na ka wana
ayebita kosimba place neske eza malaria eza typhoïde eza infection ayebite akotatone nda opesa kisi bipesela ndenge apesi yango bipesela wana dozo apesela yango eza ebele makasi to mpe bongo likolo ekolinga soki ekende koinfecte place oyo komonaka eza faible lokola mpe tozolia ya malamu te tozomela ya malamu te eke kocoïncide aile gauche eza faible lokola dose ya kisi wana elekaki makasi eke opesa kokoso ingeta mutu atikali na défaut wana tosali baforme nyonso na aile na bango etikala kobonga te obanda okekine bandi suko bendo matoi ndenge tolobaka na terme moko do bandi olia yo mbongo kine mwana patikali na défaut ndakisanga niese nanga tikala na défaut ya meningite wana mais soki ezalaki na bukoko toyebi na kotaki awa na kotaki mutu azongi na kimia iketa donc médecine africaine eza na avantage ebele toza kaka wana nanga kotaki awa na kotaki na bapareil nini oyo osalela po esunga yo oyebake awa nde eza boye place oyo mutu akozwi défaut ya mosusu na esika oyo po est ce que arrivera mpe ke de na médecine moderne kote oyo bazwi dégâts mais baye na mutu epa na bino banganga buka po bino boye kotombola culture ya bakoko na biso culture africaine boye kotombola yango sikoyo arrivera mpe ke kuna esimbi te baye na mutu epa na bino ngete yaka ebele mais ntango otuni na appareil nini kasi appareil wana basali wana mutu nde asalaki yango te ngete likanisi lokola mutu asalaki yango seke mutu aza na capacité ya makasi koleka appareil wana yango tozomona mwasi aza na zemi ake na hôpital akoti échographie babi aza na mwana mobali make bota boye mwana mwasi siko assurance nini oyo tokozala nango na appareil wana assurance eza misu nanga na connaissance lokola nazovivre na posa ya bilembo nzambe atiaki kati nanga seke naza na confiance nanga lokola na ileko biso bayindo nanu tokomi kosala bapareil wana te oyo bozomona na hôpital moderne wana soi-disant ingeta seke assurance eza makasi na misu to mpe bongo na makanisi nanga ndenge nazomonela ye eza ta na hôpital moderne baza na bapareil mais soki okei osalisa examen baotuna yo osantaka ndenge nini mais botunanga su te boza ndenge bapareil bokotanga boyebike maladi oyo ntango baatuna bayebike chaque 16 heures na santaka mutu ezobeta to nayokaka malili baokemba mwana contexte ya malili oyo eza ntango mosusu efe ya malaria to mpe bongo typhoïde omoni bateste oyo basalaka wana okeye examen ya malaria to typhoïde so balakisi yo moko mosusu toya nango tolekaka na émission mwa vitre moko kitalatala moka batie baza deja na badonné couleur rouge moko ya pete rouge ya makasi na tableau na bango bazango baotiaka makila basangisi batia nde basangisi boye rouge ya makila wana ekomi est ce que ebalani na rouge eza na tableau na bango so ebalani malaria 1 plus 2 plus on eza baventure on a toliki ete na ete na santé nde mpenza bokosomama na mingi na ete niena wana eza baventure biso tozaka mingi na esika oyo wana ntango bolobi ke médecine moderne bango baza na badesavantage ebele mpo eza na badégâts mingi oyo to ya bamal de formation wana ekomi ebele ingeta grâce source nango eza médecine moderne tozomema wana toramene idée na biso na esika wana donc lokola bango badégâts eza mingi okomona docteur azwi atubaki mutu tonga na esika oyo esengeli kotuba te tuti mosisa choc nde ekreaka mingi badégâts mingi ya bamalformation bosimbi mpe mingi na esika ya baplace ya méningite na méningite mpe bomeki koloba mingi esika wana siko biso tini totuna bino mpenza motuna ntango totuni bino oyo etali baoutil oyo bino bosalelaka bino bolobi bosalela mingi makanisi kolala lolelenge oyo bango bazoexamine nani patient oyo aye liboso na yo moto azobela oyo aye liboso na yo lolenge otaleli ye kete tata ozoyoka ndenge na lolenge ya explike yo ngetako yango bolobi ete bango batunaka te mpo bango bazalisana bapareil tozolandela bino mpenza à la lettre nde siko biso totuna motuna na makanisi bino bozwi bosala analyse oyo bino bosalaka analyse selo bino arrivaka mpe ke bozwaka mpe badégâts na yango to nde boraisonnaka wana to mpe nde likanisi etindi bino wana etombaka eza mpenza juste ebele mpo ya baninga bolobi nini te bokoya ezalaka ozwimaki talatala ozwi otie bazwi bayebi deja ke so otie makila ya rouge ya makasi seke ezali malaria 1 plus soki 2 plus nde bango batalelaka sikoyo bino sikoyo na bino moko na conception na bino bovandaka mpenza ke ndeko ayeli bino ke te tata ndingisi ndakisa tobukani na lokolo mpona bakoko na biso toyebi ke makambo wana nyonso ezalaka na bokoko na biso toyebi ke makambo wana nyonso ezalaka siko ndeko mpenza ayebi ke te tata ndingisi nde eza botala boye mbasi abukani loboko to mbasi abukani lokolo na esika oyo wana nini oyo bino bosalelaka lokola bolobi banzete ingeta
c'est nini confirmer biso to yeba ka bukani penza to ezaka choc ngita tozo ramene makanisi pe bolimbo nini obino bosalela ka po esunga ndeko wana pe akumba bosalela ka vixité po bino bolibi bolibi za banganga buka izo sunga ba bayeba nganga buka zali nani ngeta totali se ko nganga buka za docteur ngeta balobela ka wana ngeta te docteur o azo salela mingi mai o mundela salela ka te to limbola bongo ngeta c'est que vix pe ko salati vix est impossible ndeti ngana salela ngana o salela nde mama ya vix po vix aza pourcentage moko ya mukie oyo awuti na nzete oyo eza pa na biso bayindi po bolobi kine na kine pe mingi ya babiloko ekotaka mingi ezaka mingi esika wana so bokoki kosangisa nyonso tomeki kolimbola soki bososoli mutuna te tososoli yango malamu biso ndakisa ndeti nga moko naza victime ya kobukana nasala accident nabeta 3 tonneaux na moto bamoto ya minene bapasha wana 3 tonneaux cheville ebukani aya bandeko baye foke na hôpital batia nsima nga mo natali forme ezali na bukani pene na cheville pene ebukani ngeta choki te ebukani pene ezaki etengami ndenge toloba boye bandeko na nga to baninga bazalani na yo bayebi total yango forme oyo ezaleli so na ke batianga nsima na risque ekozwa 6 mois ingeta me na kinga moko boye massage oyo nakosala nde na kolandela yango nakokoma kuna niveau ya nsima te mpo biso mpe na bokoko na médecine africaine nsima ezali nsima ezali ingeta nsima eza ya te ya pembe wana bazwi baplâtre so basalelaka bastaff batie wana te ya biso tosalelaka mingi na argile nano ezo recycle musuni na yo to mpe bongo moku wana yo na lolenge oyo esengeli ezala tolandela yango massage 9 jours cheville wana esila nde na boye na kosala mosala massage 9 jours ingeta na kosala mosala oyo mutu esengeli nabuka cheville oyo ndeko na ngai atali boabi oyo etikali boye me nga moko na maîtrise oyo naza nango na mayele oyo naza nango nayebi ete oyo soki ezongaka 9 jours seke eza ebele nakotisi likolo kioko nasali yango baforme nyonso massage vix oyo outi ya koloba ndenge tolobaki bango bazwaka ntango mosusu na nzete ya vix wana vix eza nzete mobimba tobengaka yango sunda nzete ya sunda wana na kikongo na bangala mpe baza na ntango mosusu mololenge ingeta donc na nzete ya sunda wana ntango mosusu mundele azwaka 10%. mais na 10% wana asali babwati ya bavix wana ntango mosusu 1000 bwati 2000 mais siko nga lokwa na mabeye na biso afrique toza na abondance ya banzete wana na kozwa ntango mosusu mpe 100%. nasali nalandeli na esika shok esengaki ezwa 9 jours to pe bongo 12 jours mais lokwa naza na quantité ya kisi nange ebele na retraité 3 jours ezwi kimia mwana nanga oyo nga na bota ya liboso abukanaka donc clavicule elongwaka oyo épaule elongwa mais nazongisa yango na bukoko ingeta nazongisa yango na kisi ya biso ya bayindo mbasi azongo te akokoma lipeke tengama so nalekisi mwana ngai na émission olobaki sege médecine africaine est un avantage. Donc, tous à la peine à la médecine africaine, ils ont un avantage. Tous à la peine à la médecine africaine, ils ont un avantage. Tous à la peine à tous à la Syrie na yango. To remeka kotali ça par rapport à ya défaut bande ko bazokuta na yango. Ndenge to lobaki mingi baso kantsongo za kindoki. Kende ko ndingisi. Nde bolo baboye to loba nini bande ko bazotala biso na biteni bandako. Bakobenga. Boye bien ke bongo. Ingeta. Bakobenga. Po etando ezali te ovani na ndako ozoloba liboso porte na yo to komi publicité moko songolo tolika te oyo ezali média oyo ezali pe etando ya bayindo oyo ezali bongo vuvama télévision donc lolenge boboti kolimbola awa teke tant tolobi kine bato bakenda bamassage kuna na kine tokende kolengisa bana bato oyo mwana bebe courage bazope donc qualité ya miku wana ye pourcentage nango wana ezosila déjà bazo réduire pourcentage ya miku kolengisa na courant wana te baya na médecine africaine bakozwa kine ya kiboyindo oyo kosunga bango epesi efficacité na mokuwa ezongisi bango koleka kutu lolingo bazalaki donc toza siri na makambo tozoloba oza siri po bandeko bazolanda omona moto mosusu kozala na posa biso bato kozwa nde badérangement okomona ete banimero babengi tata mokenga tata ndingisi bokende boye okoma boye te tata ndingisi makambo alobaki wana kokandi kosala makambo wana te to ozolobaka mpona etando bato batalaki ozoloba na etando tokosala ngo na ndako na ngai te to na biro na ngai te mais toza na centre oyo eza dispo ya koyamba baka wana nyonso nga nazoloba ngeta ndako alobiko soki okomi na ka nyonso oza na yango okozwa kimia ngeta ndako alobiko soki okomi na ka nyonso oza na yango okozwa kimia tata ndingisi tokozonga moke si malformation mais tomeka kolimbola nano esika moko nano tozwa likanisi oyo
Bon, il y a des personnes vivant avec handicap et qui n'ont pas si mingi makasi. Et bisi kanini. Pour émission handicapé et que la marque est canisimo ko, il y a comme qu'on peut savoir kasi mingi na bandeko ou bazali ba koko sona njutu. On dit que tu tozolo ba ete le kolandire et le koya sika, tozolo ba ete toza na bomoko bolingo pe bongo boyokani. Donc na bomoko nde tokoyoka na tokotombola mboka na biso. Na bolingo nde tokosunga na ete to simba na pinza na lisanga nde tokosala ke totombola mboka na biso pe bongo mabeli na biso ke de bongo liboso. Toyoka ki bolobaki awa te bolobete mingi ya malformation mingi comment okine mingi na ba domaine mingi kala ngamba banduki na esika nini okomona ete na bolongani ya tata na nengwa sima bolongani na bango tango balongani okomona ete soki noko azwaki nkosite noko asenga ki azwa veste ba PCT ozomona okomona ete tango mwana ki kobota azuize mi mukumba sima boti mwana malformation eza nini ilati mbasi wana mais maman bosani ke panda tango azwaki mokumba azangaki kolandela lolenge mai o esengelaka ete mwana ko kozala malamu ndela poto ko ba ete kilo to jana ndamusa dakisa kilo mo sekate tozo ya dakisa to cha kilo pona kata kilo nde to ba ete isika o bazolandela mwana etamboli evolution mwana nde balandela wana ndenge bokanisela nde lolenge oyo batangiseli batu mingi batanga bongo ndenge tokaniselaka te soko lobi ngai nde tozotyanga na kati ya makambo ngana nakoma makambo wana te lolenge to ya kokutela makambo ngo bongo bon po tokende molai te bolimbisi tososoli bino tozososola mpenza mpo tozosola te biso mbale me tozosola mpona na baye bazolanda biso ingeta nakolikia kilo wana soki mpo na nga kobanda lelo bana basi bakokendana na bango kilo te bakokende kilo te mpo na nini bato ya bacésarienne ekoma ebele bato bazosala bango balipaso wana to bazokata bango bamabumu barespectaka bakilo wana bazorespecte mais bato ya bacésarienne ezobaka makaka mais na bokoko na biso soki tozongi mwa nsima bakilo wana ezalaki te bahôpital oyo ezalaki te mais bakoko na biso batikali ya kobota na bacésarienne te donc négativité oyo ezosala ete bana basi tala kanda na motema toyokaka mama azali soki aza na mokumba ke kobota azobota nanu te par rapport ya tata mosusu bacentimètre ezali po bosalise mouvement bakoko na biso ezali bon bosalise mouvement kita mata mais biso ekomaka so akei bameki kaka 2 heures du temps 3 heures du temps azobota te oyo mwana aza na position ya mabe position mabe par rapport ya ye moto alandaki kilo normal position mabe yango ewuteli il faut tomitunaka pa bakati ne bakati bongo des fois mbala moko ekomi te ava bota il faut 5 ans na bokoko na biso 5 ans eza pecte manque à gagner na société na biso mwasa sala aboti après 5 ans so abota te aboti ta musu mwana après 3 mois ba abimi libanda zemi mususu aboti kaka bongo tozokende po toza na espace ebele na mokili na biso bayini siko bo ndoko pasi na mutema pasi na mutema tozaka esika na pasi na mutema po mutu na bezo kende esika nini ozo condamner médecine moderne soi-disant faut badisaka bongo matondo mingi médecine moderne kinto lo bani nesika owana ke moi c'est aye akimi mwambangu bozibo sali maba makambo nyonso wana po ezana ba pareil mobimba ozo la kisake net échographie to ka pe bolobaki matete na échographie mwana ye échographie on elakisaka te ke mwana wana azana akola na malformation to moko songolo po biso toza botoza katikati toza pesa na katikati donc awa to koteli mutu te toza pesa katikati mais normalement na émission to tozala na yo na invité na bobianga mi mususu oyo ya médecine moderne ke ngai nazaka na katikati neti arbitre pour yozo loba yazo défendre au patangeli kuna et pour défendre au tangeli la bukoko mona bakoko na biso zaki soki mwasa za na zemi soki nengo aza na mukumba donc mama za na zemi bakoyebisa ye esengeli olalaka soki zemi ekomi ndakisa 6 mois 7 mois zemi ekomi ovimba pona bolala na tata il faut bolela position oyo wana bakoko na biso bayebaki déjà okosala mouvement oyo te okotuta su pondu te okovanda ya kopanza makolo te bososola nyonso wana ezoparticipe déjà na bomo ya mwana ntango kobota mazala na bakokoso te siko baréalité wana nyonso wana eske na bohôpital ndenge bana basi bandeko na biso basi bakendaka kilo bateyaka bango bongo point d'interrogation soki bateyaka bango bongo te yango wana tozomona bakokoso ezoya mwana bota maza déjà na défaut mosusu eza nini mwana botami malamu 1 mois 2 mois 3 mois lokola suivi ya malonge eza te mama ta mosu Facebook mama kendaki bo azotika mwana azolandela te mwana kwei tomonaka mwana kwei so azaki mokolo pena mbela zwi choc ya yokanisi lokola aza mwana moke aleli te seka yoki ne pasi te nzoka nini eyaka
ndenge mwana kwei bongo ta musu mutu ebeti na mabele ekati musisa oyo tango mususu musisa oyo yokaka mawa kati na mutu tango musu ekati musisa oyo esiportaka charge ya makambu to pe bongo ya ba problème soko yeli yo mutu na koliki bolanda biso malamu musisa wana ekatani lokola mwana ana azana 2 mois 3 mois une année azana musisa nezokoka nanu kozwa musala na yete rôle na yete po mwana muka koyoka société pe bongo na bongo maintenant wazokola komi na 10 ans 12 ans musisa wana komi siko na posa et fonctionner par rapport ya tina na ngweza na nzoto lokola eza kokatana ego pesa lolenge na ngote to ko monisa musala na ngote mwana komi na défaut ta mususu lito ezo yoka su malamu te ta mususu misu bokomba moko oyo lokola lupango to futi la seke bandoki baza balokika mwana bato bele basepelaka na ye lokola bamemaka ye seke nde balukile mabe kokoso na kokoso bobosani ke ntango mwana koyaka boyebi te lokola bomonaka lelaka te nini ekomelaki ye mais choc wana ekobima na mokolo donc nyonso wana ezaka na kati par rapport ya baréalité ya bandeko na biso tozokutana na badefo to mpe bongo bakokoso na nzoto matondo mingi noko azwaki nkosi te azwaki veste te bakangi mwana bakangi noko ndoki na esika oyo wana yango baka wana mingi lelo bapersone vivant avec handicap bazosubir yango ya kobengama bandoki toza siko na esika oyo wana oyo bazokanga oyo bakalifiaka bapersone vivant mutu oyo aza na défaut aza ndakisa ta mosusu na défaut likolo aza ndakisa ta mosusu misu na ye ezomona malamu te bazalaka mpe négligé par rapport ya famille ya libota ya mboka mpe bongo na bongo nzoka nde esengeli te bazala négligé kasi il faut tosunga bango kutu makasi wana tokobeta se te na bakonzi na biso ya mboka ndakisa moto aza na kokoso ya likolo abotamaki malamu toyeba ete bazalaka na double pasi kati na bango par rapport ya biso olingo tozali mpo na nini nga nabotamaki bien bazolanda bino ingeta nga nabotamaki bien mais ndenge nini natamoko boye nakomi na kokoso oyo ntango mosusu bakendaka kobeta nga tonga mpo na malaria nde esalike nakoma boye estce yoyebi regret ya ndeko wana oyo aza na problème ya likolo vers hôpital to mpe bongo na bandeko na biso bamédecin oyo basalaki ete ya koma bongo ntango mosusu akokoma mpe soda ye abeti mpe abomi badocteur to mpe bongo bainfirmier mpo yebi ete cause oyo esala ete akoma défaut eza mpo bacubaki etonga ebalanaki te ingeta toli lisusu na bandeko na biso bamédecin oyo bakendaka bastage soki nano komi na niveau te ya kotuba tonga zala kimia mosusu docteur oza kolo centre mpo bayeba yo koyambaka bato ebele baya kosala bastage moto ozopesa atuba mwana tonga ifale kutopesa ata pa mokolo atuba ata mokolo me mwana mokolo aza na bapalipiti ebele nde batuba bando koningana ndenge azoningana bongo oyo azotuba tonga wana aza no na maîtrise te pour ezui na moku wa choc nyonso wana parce que après kozwa choc réalité ya bandeko wana bakomi vivre bakomi lokwa baza isolé bafinga maka soki yo somona ba ukutali zala moya sala musala o ezake biso tokoki kosala eza te réalité wana nyonso ekomisi bango pasi na nzela akomi kosenga ntango azosenga yo po fingi ye olobeli ye mabe oyebi te ye azalaki lokola yo ntango mosusu mpe azalaki lokola koleka yo par rapport ya santé na ye ya bacondition na ye nyonso mais réalité ekomelaki ende esali ete akoma bongo totika kofinga totika kokomisa bango lokola banguna na biso moko boye te toconfirme mpe bongo tozwa bango lokola biso lolengo tozali kutu koleka mpo bazalaka na basusi te oyo bazalaka na yango mpona basusi wana tomonaka mingi basante na bango eza ya malamu te kindoki ekoteli wapi na esika wana kindoki par rapport ya lolengo bazaleli nayebi te biso tozali baboye kasi kindoki ekoti boye bolimbisi ndeko mopanzisamo kindoki ekoti ntango mosusu ya forme oyo tomonela forme ozomonela oyo omonela ndeko ntango mosusu liboko minu par rapport ya meningite nde tolobaki mpo ebetaka makasi forme okomone AVC oyo aza ndoki ya AVC ingeta forme omoneliki elongi ya motu liboko likolo ye aza ndoki ingeta nzoka nde forme te ebengisa biso bandeko na biso bandoki kasi totala ya ntina likabo tata mokili atiaka kati na moko na moko yango ekolingisa ete bavaler to bamakabo bandeko na biso wana baza nango kaka na kokoso ya likolo na ye wana kaka na kokoso ya liboko na ye lokola aza na pourcentage ebele ya elembo nzambe atia kati na ye ekosunga société na biso mais biso toyokaka ke eza na baye moko bosongolo bazalaka quelque part mosala bango bazwa kopesa ti bato moni eloko nyonso nde eza boye soki ndimelanga soki eloko ebandi te ekozala pe te wana nayebi ke na loi nature eza bongo seke likambo nyonso ebandaka quelque part so molimo nini oyo elata mutu epesa mutu forme ke soki omoni mutu aza loboko ekatana
ce que le bien na forme au bon bazale lingita wana opesi raison na bandiko pour nga za mo le la personne avec handicap donc ngana tolika kate le kwane ko ikoleka ngate donc ngabo ko sa elika mo boné pe na démentir on émission handicapé pour eza esika oyo nation nganzi la fumu kusikia muzala panda na ngola pesa ngai na lobela ba on a défendre bango na esika o wana sikoyo ba o bazo soutenir mingi bandeko wana to monete eza ba groupe de réveil mingi totanga penza ba ante guillemets ba pasteur mingi ba poussa bandeko e ko qualifier batu soka ina ndaku na bino monika ke oyo otoko kosela likambu twati ba ropiango to benge ropiango yeyo pona nini pona ka forme ezaleni biso to lingi moni leko to libo pesi bosunga bandeko ete to qualifier ka bandeko na biso tende bololenge bolobi wana pona ba forme na bango te mais pona bilimbo o esengeli o ezana kati na bango woni kozala malamu mais na batu oyo o bazo kanga batu o ba qualifier ka batu wana bandoki nini boki koloba pona bango o ba qualifier ka bandeko wana bandoki to yeba ete o loni yango kobuka tozongi nanu muke na ba loi ya réincarnation wana eza kota na biso te mundele mutaloba yango soki babimisa réincarnation c'est que ndenge toza boye na kufi lobi su na kozonga oyo lo na lelo kasi bandeko wana bazonyonga esala bango pasi bongo lobi na yo tango kozonga lisusu ana mukila musuni soki kawana pe kuta na yo okosepela lolenge yo bande kosala baninga na kolike kozala kokoso na bozongi no lisusu na mbala mibale inge oyo buko yo lonaki po ezala biso bongo te to préparer lobi na biso po to préparer lobi na biso to contrôler ba acte poser na biso po esunga biso lobi to ya kobuka ya malamu kasi to buka ya mabete matondo esunga biso lobi to ya kobuka ya malamu kasi to buka ya mabete ndeko ningisi etanduzala ngonga penza ngonga mwa mingi mwa batangu pele kaka na mituna noso tuni bino olika te mituna ezebele mais kolandira etanduza ngonga tukutuna te kaka pona kotuna mais tozotuna pona kopesa pole pe bokasi na bandeko na biso ba personne vivant avec handicap o bazali kolanda biso pesa na etenya ndako nini o biso totuni bino te o bokoki kopesa na bandeko na biso to kotalisa na bay oyo bazali kolanda biso na domaine bino etaki nganga buka poto olika te tosololi mingi penza mais mingi te ekosenga to solola lisusu mais nini o biso totuni bino te o bokoki kolimbola na bandeko bay bazali kolanda biso matono na olikia botuni po boko kotuna pe nyonso te po boko kotuna nyonso te ingeta mena o botuni ingeta za penza na tina makasi mingi tokoyi koloba lisusu par rapport ya eteni ya babiye ba produit oyo bazo sala biso pona toloba ni ko renforcer biso batata ezokumba pe na bakoko so mutu so aza na défaut na likolo te na liboro te mena mukongo gumbami ingeta ozwaki kisi moko melaki to éviter le rôle po pesa bokasi ingeta po pesa bokasi na biso botata ingeta tango meli yango ekolamusa yo bokasi nyonso ya nzoto mozoyeba te ndenge elamusi yo bokasi nyonso ya nzoto wana ozobima na mwasi aza deja na mukumba mwasi aza na mukumba komaki deja ta musu na 8 mois to pe bongo azokende pene robota na 9 mois ba forme to lolenge o bokutaneli tata na mama ezobala na te ezokende deja kopesa kokoso pa ya mwana tango bobima na kokoso boye tufaki ye bofinaki na forme oyo tango toloba toza deja mikolo toso la forme oyo bosalaki mayowana ebalanaki te mwana bimi na défaut nenga bimi na défaut bongo noko na bino kwa sepela te to mona ka kanda na feti sike yimta loki mwana noko bato zuber tata leki bato zuber pe bongo na bongo donc to contrôler ba acte na biso po sunga biso to diminuer to pe bongo to longola bato bimela ngeta bimela kazo meli bimela réaction nango ekendelo kuna place oyo ekendela wana nzoka nde kokoso oyebite ke mwasi nazana ya komaki dana niveau moko songolo donc to za la concentrer conseil to ya mingi na médecine africaine po médecine africaine ekosunga bino inconvénient ete na banzete wana po ba dose ezate non na biso dose ezate on ba biso ke mela katika ta kopuka si dose yango nati ni nezo laksa ete dollar wana 500 mg maniza 500 mg po mutu asala ke onda le bongo kasi ngape muna selo kisi na bike mela vert tongo poko dose yango wana soko meli ba biso mela vert tongo poko yo meli 3 verts au mona retour c'est go lekisi siko tango le ba ke dose ezala raté par rapport ya raison nini te toza na confiance ya médecine africaine ezaya biso tosala fumbwa tosala raposo manga tosala raposo lilala yango wana nde o tata mokela tsaki pene na biso po esunga biso ba kiso bomela libanda
boyebite basalelaka yango na nini lokola boyebite tozala na confiance nango dépôt et osunga biso te kati bino maloba te bocontribue mba moko conseil na bazali kolanda biso na baboti mpo toli mpenza malamu mpo nyonso soki toli eza te seke kokoso ezali seke toli eza malamu na bomo ya mutu mpe koyoka mingi nde esunga mutu mpo etakoka bokopusa na liboso toli eza malamu mpe bopesi mpe nimero na baye oyo bazali kolanda na émission handicapé bayeba mpe kobenga bino soba kobenga bino kokoso mpe wezala te na biteni biye bozali atondo lolenge tobandeki kokoba na toli yango mwana mwasi ntango oza na zemi mpo yo ndo bombi mutu kati na yo yeba kolia ngeta yeba kolia yeba komela yeba mouvement ozosala mpo protéger oyo aza na kati ye oyo aza na kati ana komi protéger te ingeta lokola tolobela émission eza mpona bandeko baza na bakokoso ye akose protéger te yo nde mama oza na responsabilité ya kobatela ye okobatela ye na biyo totangi kolia komela na bageste to mouvement ozosala po esunga mwana ntango akobotama azala na kokoso te oyo eza ete abimi na kokoso moko azokola azalaka na susi yango kokoso yango ye te moto alingaka yango donc tosala mpenza angele neteni wana ingeta na kolikia mwa moke to ya mingi ezalaki ya kotalisa par rapport ya kozala na biso moto aza na mokumba oyo aza na zemi atutaka te moto aza na mokumba ezala bato baza na bamboka na baintérieur okoki kopasula nzete te na kisengele mpo ndenge ozopasula bongo mwana kobima motu batala o mama moko ya karita atalaki ye motu te kaka movumo bande kosala nongo esala ete na kati mwana panza na motu ingeta donc na lolenge wana yango ekosala ete to ya bayo baza na bakokoso ekoka bongo kokitaka wana pona kozwa ngai nganga buka Dingisi Ndombele Kimpavita bokasi ya kimia soki na nzela ya WhatsApp obeti plus 243 90 661 35 91 bozwa biso na mobimbana yango tango mususu mituna mususu elanda biso na nzela WhatsApp na Facebook Dingisi Ndombele Kimpavita bokomona biso na mobimbana yango nyonso eteni ya siège tope bongo ndako alobi ko zwami bongo na Matadi Mayo balabala tope bongo aveningi numéro 57 soko komi na Matadi Kibala ezala moto tope bongo mutuka soko lobi ba memona Matadi Mayo de kozo kitana re ya Matadi Mayo otuni balabala ngi bayebanso bayebi yango lokola ndako lobi ko yebani okobunga te na problème to na kokoso nyonso zana yango soko komi wana na kolikia okozwa biyano ya malonga pe na bandeko bazana ba défaut ingeta paralysé tope bongo paralysie epesi kokoso na liboko na likolo ingeta tokolandela yo malamu na massage ya kiboyindo po esunga yo ezala na kokoso te ingeta moto abukani o likolo ebukani liboko ebukani tokozongisa yo na kiboyindo naza na shock moko ya makasi esilaka te na mela bakisi na pakula bapomade bavix nazwa kimia te soki oye na ndako alobiko na kibokoko shock wana ekosila po eyaki seke eza mpe na ntango nango to mokolo nango ekosila matondo mingi eyaki seke eza mpe na ntango na yango ekosila bandeko balandi ya Vom Télévision tokoliki ete mpona mokolo mwa lelo na émission handicapé tolobelaki bongo sur bamalformation nde boyoki ete to mpe tokoki koloba ete bakokoso ya nzoto kokoso nyonso ekoki kozwa motu na nzoto biso baboti baso toyoki toli lolenge bataliseli biso ete toyeba kobatela bana na biso ntango baza na libumu toyeba nini oyo tokosala na oyo tokosala te mpo tobatela bana na biso tolobelaki sur bamalformation yango tolobelaki bongo mokolo mwa lelo kasi te tokozanga te mpenza kopesa matondo mingi na staff technique ya Vom Télévision pamba te nde bomoni biso elongo na tata Ndombele tobimi kitoko boye na bonzenga nyonso boye eza ete po tata Mbala Machadila azalaki bongo na nsima ya matalatala mpe bongo na eteni ya DT directeur ya technique tomoni bongo tata Kwaku Maisha longoni na bino na musala bozali kosala pe bongo to bosani te régie finale les superlatifs absolus esika bozali les chefs tata Mokeli akanisela bino apesa bino bokasi to bosani te DI directeur des informations ya ba journaliste nyonso to moni bongo tata Pero kwa kombe bisika bozali tata Mokeli akanisela bino apesa bino bokasi ya bokambi bapanzisa nyonso ya Vom Télévision na bandi boso ya Vom Télévision tika ete kimia tata Mokeli ekoka bongo kozala okati ya mabota na bino kasi biso elongo na tata Dingisi Ndombele Kimpavita ngeta tokolika ete ezali mbala ya yambo kasi kozala mbala suka te tokoluka bango soki tango penza ezali ya kokende koluka bango tokolika ete bokoyamba biso na ngonga tango na bipai pe bisika biso toza wana pona kokokisa oyo bino bokolinga pona kosunga bandeko banso balandaka biso matono mingi tika ete botata Mokeli ya fumuki mbango ezala okati ya mabota na bino bolani malamu Vom Télévision